bakaniveau ezalaka charge ya biso ya communauté ezalaka charge ya ville. Alors tobangi kotravaille na ovd ndambo me eyekokoma aire moko ekatami bamama mpe baye kobwaka bosoto na kati ya baterase eloko na kosenga bango eke batika kobwaka basali te na kati ya baterase bana puce oyo balekaka bapesa bango mwa 200 francs otie matiti na yo na puce bakei kobwaka toza na biérogie ebele awa tokobwaka matiti kobwaka matiti na kati ya bakaniveau eza mabe naye mai osokoli basani oye na caniveau eza mabe parce mai wana ezalaka na biloko oyo ebushaka caniveau. Toyebi ke place bosoto ezali malade typhoïde malaria ezouta na bosoto balobi santé ezali bokolongono ya nzoto na mobimba nango zinga place moto avandi soki eza salite seke oza en bonne santé te même so olati ozotambola mais zinga eza salite en tout cas oza en bonne santé te wana tosengi bakonzi même mokonzi ya gouverneur ville de Kinshasa soki okoki te nazo insister benga président de la république luka même fondation Maman Denise luka bato mosusu bapartenaire bakopesa makoki mpo bakomi ezala propre to biso posala biso ezaki yo posala histoire otika histoire na ville de Kinshasa. Popolipo bokota na bapalin badiaspora bokota na bapalin bakombata bokota na palin bacongolais boza monde entier na 5 continents mokili mobimba bosabone na Congo Dialogue info ya sur ekopesa masolo dialogue esengi boyokani dialogue esengi bolingani dialogue esengi tosangana biso nyonso bacongolais toza na monde entier tosabone na Congo Dialogue info esika nini bokomona mwana mwasi oyo aye na idéologie Francine Ngembe. Bonjour, bonsoir, la balade sur la Congo-Dialogue.com. C'est moi, votre M de servante, El Mara de la presse. Bonsoir, mon poussé. Bonsoir, Kiki Belé, autre mali, la plus courte de la poste au message, la Maradona à la foot toujours dans le milieu. La rouge, je me démission, ma sœur, remercier. Maman chérie, maman Francine Ndié, mes mères, il y a Belgique, à Pesa Macas. Papa, remercier partout, les soutenir, bisous vraiment. Il y a commentaire, il y a partage, ça toujours, ça, toujours ma découverte, ça bien. Voilà, très cher, internaute, les autres, on a commis la Célébat. Nous avons la commune à Célébat, où ils ont direction à 24 novembre. Mais la commune à Célébat, place où on a la remarque fou le ton qui awa et qui pour azolongolo déjà donc pour nous et ton qui tellement mon casse maman m'a dit que biloko awa bazote ka bébé pointé za place biso ba milimu na biso paiement parce que biloko relia et son mama kana webi ba poisson za rapolele kuisi polele ba papa donc tout ça na ba condition on a vraiment no sa kitoko te mon bana be banda ko bela pe ba bote bele ba to be banda ko bela yango te ko kuta na vraiment na bugumese ya commune ya Selembao a tie pena mibeko balobi tant to votaka utile bana Selembao vraiment mutu mo votaki aza vraiment utile pour na Selembao bugumese yemoka mo ke place oyo fulu ezo pesa vraiment bande ko bele malade yango préférer ki vraiment pour déléguer batba ko lo yemoka za personne donc yango biso pe na Congo Dialogue to tia ki te to yaki puto laksa fulu oyo ezaki place so muno so leka parce que oyo eza direction munene 24 ko ba biso ba ke na tiz ville to to no leka o mona ka fulu mati ngomba lo ngomba Golgota solo. Et donc, moi, on fait vraiment ça quitter. Mais le qualifié à beaucoup, mais c'est oya zipo na kosala pona biso bana Selembao vraiment au sel kitoma. Parce que elle m'a pas préféré tam sa balade, tout la bande ko ba sala musaba de cette société nini oyo et ça accompagner beaucoup mais tout ça yemo ka radi sur idéologie ako. Donc la foule donc on tam sa pena balade bande ko baza zinga na nga mbeke peko to de mbeke peko décortiquer vraiment découverte au sala bongo na commune Selembao fulu et zo. Yango la elle m'a na ba ke mboka na biso e bonganda mundam. Congo et Kobonga mais avec le temps. Donc on linga bateau ba sala bolam bona mbo. Donc merci à Selembao vraiment ma félicitation pour la musa qui te sala mais tout sur la pe bandeko ba za pembeli ba bete na biso moi solo ka ndingi za vraiment vous a toujours branché pour la chaîne de biso Congo Dialogue comme là sur notre papa bote papa bote maman comme nani nga comme nga monsieur Fango Pierrot nazali mobilisateur na kati ya parti IDPS Tshisekedi section Selembao non papa bitle biso solo to moni bino boye awa eza samedi boko sala salongo bitle biso solo makamo samedi na ko matine to bolo la full oyo ezaki bande ko bele bande zaki vraiment ko bela pona ba solo ba na full mama soki omoni lelo biso to telemi elongo na ba continent biso oyo bautaki ko bima comme honorable Jean-Paul Dikouy la fondation na kati ya parti IDPS telemi to lobi que trop c'est trop tokoki kotala makambo na misu te tokotala makambo na misu te biso atake bacombattant balieutenant ya Fati
On prend tolobi que lelo soki ville o eza salité ba ko finga gouverneur soki mboka o eza salité ba ko finga président de la république yango na biso na IDPS tolobi que pona ko accompagner chef de l'état et senga biso ba combattant to cha maboko. Merci yango na tino moni lelo toza 4 esika pona ko luka ta sope ko longola bosoto oyo elati commune na biso ya Selema. Merci. Le bana osu ko zani par rapport ya idée oyo etindaki bourgmestre vraiment zo likanisa kolongola fulu. Oloba nanga ezali keno esenge to benda population surtout les habitants pe ba mama na biso o batekaka na ba marché awa moko benda bango matoyi makasi. Bosoto ezali ennemi ya peuple. On prend. Alors soki tozali komona bosoto ezali komema ba maladie ba biloko ebele alors ezo sala pasi tozo non ba moyen te tono ba mboka ezali ba problème ebele alors to mona susu bato okufa na bosoto ezali pasi mingi yango wana esenge na peuple nyonso azwa conscience que no bosoto ezali ennemi ya population. Il faut que boya bosoto ne sika ezali koteka esika ezali kofanda bisika nyonso mosala esengeli propriété ezala nde liloba nanga mpona kokosenga na population quinoise en particulier pe congolaise en général yango wana. Merci beaucoup. Amobi papa za mupandi na ngana ebite papa bonjour. Bonjour madame. Kombo nani? Comment on monsieur Papi Bukaka. Papa Papi yo fani kana Selema a to ewo ya. Oui, je suis vraiment Okitabe cash ne po wa mwelonge mona na. Waka so mo crime pam. né à Selembao, grandi à Selembao. Selembao ya papa na biso kwa zalaki bourgmestre na IDPS Auguste Bikinda Makese. En tout cas, longone na ye na musala kitoko ya salaki. Il est vraiment pesa qui vraiment ba félicitations belé au Sénat kini bopeto salubrité bande komona ala ko sala salongo butu moyi. Bikinda zalaki l'équipe ine mobimba au sala distance même 22h 23h 0h au monde ba sala salongo butu. Ko la mokana tongo to yo kuta Selema oda peto makasi. En tout cas vraiment les habiter remplacer na ye o ko remplacer nde yene de ko tia maman na salité makasi na kata Selema. Bon, je ne sais pas comment ça c'était le nom. C'est une autorité. Hein? Salité en opé. Les salités biso la population. C'est moi c'est les salités au monde. Salité d'une manière générale, na ko ko ba ka teke ba teke ya wenze, tu vas ta salité awa. Non, ce n'est pas ça. Il y a plusieurs populations qui habitent dans plusieurs des avenirs. Oh, pendant la nuit, surtout que là la vers 23h01, bah voyez la salité là-bas où dans bandako, ils ont mené ça de jeter maintenant ici. On se comprend. Voilà là ça fait très mal. Aux gens là-bas surtout là, na mona on a pays ça de na ba communauté développée, sur comme aux gens la salité on a qu'à le prendre. Mais nous que bana on va belle là bana poussière on va belle là on va longola ba salité bandako là. Longo dami il faut mettre 500 francs. On peut se mona boss. OK beaucoup na ndako. Yo je te dis pour sauter na yo, on a na 24 mais je n'ai pas autorité. Message là vraiment partager. Donc profiter de son âme monsieur bourgmestre et abiso ya commune Selema vraiment. On a idée qui toro azo qui pona ko bongisa Selema comme bo peto parce que full vraiment tu habites pas lobby que maman wenzele bande ko tia full on ne sait même pas ce qui vraiment ou te donc c'est ce pinata to comme loba ya monsieur le bourgmestre vraiment ça la vie. Alors ça nous coûte souvent. C'est pourquoi on a commencé à faire manuellement. Donc on a gagné ma boko parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Alors effectivement c'est malheureusement suka pona ba mama oyo nyusi ba olanda yo bana sina uma Selema ona ba papa Selema pa oti ka communauté et ça va monter parce que ba niveau est comme bouché avec un niveau d'aller sita oyo maïle kapa. Bon, et là on a eu ça va que va ça besoin toujours confiance et va ça. Comme aujourd'hui gouverneur oyo azana un souci à mboka. Souci à ville. Donc ça y est confiance. Donc on a avec l'excellence Daniel Bumba, je sais que à niveau on est dans le sala dans le kota kiawa. Donc timula biso moko non, donc on est au timula. On veut da yasima me katana. Alors on a un problème. À niveau de la charge à biso communauté, de la charge à ville. Alors tu vas travailler na on veut ndamu mais et comme air moko katana. Ba ba yeko boka busoto na kati ya baterasi. Et là on a aussi un bango qui batika kupoka pa salité na kata ba terrasse. Bana puso ba de kaka, ba pesa bango mo 200 francs, au tie matiki na ona push, ba ke kupoka.
tozala déroger de là ozobwaka matiti obwaka matiti na kati ya bakaniveau eza mabe na mai osokoli basani oye na caniveau eza mabe parce mai wana ezalaka na biloko oyo ebushaka caniveau. Alors il faut bazwa conscience wana ndenge bayaka kobwaka meme salite moto azali salite atie na saki akangisi aye kobwaka na kati ya nzela. Ce n'est pas bon. Napesi na honorable Jean-Paul Dikoui, député provincial ya biso UDPS, ndenge atie 4 motos na disposition ya bourgmestre mpona na bina longola basalite oyo eza na kati ya commune. Bato ya boyende topesaka merci nzambe abatela bango mpona la longue bakoma kopesa biso mituka ana kopesa biso batratopele ya minene mpona to rendre ville na biso très propre. Mais asuka kaka na Selembao te atala bacommune mosusu parce que soki Selembao ekomi propre bumba eza salite ekokota kaka na Selembao. Alors soki élargir moi volonté wana na bacommune mosusu ekosala bien mpona tobunda tozongisa ville na biso ezala kini propre. Merci beaucoup. Voilà, très cher internaute, nous avons bourgmestre ya commune ya Semba ou loba ou défendre pe musala o sala pe alobi akotia bopeto toujours na commune na eza facilité parce que so tali ba commune belé ba bourgmestre belé vraiment bazaka na localité ya kokita sur le terrain bisika o boso tezali mais eza mali boso mona bourgmestre ye moko akiti ela pe samedi salon akiti sur le terrain aye kolongola salité o eumelaki a on a dit so 24 novembre ana Selembao vraiment solo ezalaki abandeko vraiment boko so idée donc vraiment et ça qui tourne makasi bino botala kaka ndenge bandeko bazosala mosala botala kaka ndenge bazosala vraiment et puis totamsaka baade na biso par rapport bandeko oyo baza zinga babetela biso ka lisolo mpona mopeto oyo ezokota na commune ya Selembao. Mbote papa mbote mama kombo nani kombo nanga Cordon Caleb naza coordonnateur ya Selembao bopeto nabengami na kombo ya Caleb Kolokei. Caleb ete biso masolo na ya Selembao parce que Selembao ezalaki na place oyo bato ebele bandeki konyonga comment commune ya Selembao commune ya monene et puis direction oyo eza direction monene oyo eyebana ville ya Kinshasa fulu oyo ewumelaki mwa ntango molai sikoyo tomoni bozolongola yango bite biso lisolo histoire ezalaki ndenge ni fulu oyo bandaki ndenge mpe idée ya kolongola fulu oyo ebutaki wapi fulu eza na c'est-à-dire que eza population oyo baza eza na ngambo ya bomu eza na ngambo ya Selembao toyebi eza bato ya mitema malamu na bato mabe mpe bazali mais oyo moto azo réfléchir normalement akotia fulu na balabala te toabwaka na balabala te. Mais toza na bourgmestre moko Mathias Nyanyi Womo oyo wapi azosala butu na moyo aosala tout que Selembao ezala propre mais population tozo conscientiser population bayeba ndenge na kogérer badéchet na koluka place na esengeli fo babwaka mais omona ke lelo akosala effort toye na terrain tolongoli lobi bolali na ntongo bokuta ezongi eza bamama oyo bazokamata bana ya mike akamati 200 francs akose to 500 francs akose mwana wana aotala gauche à droite amoni bato te adepose ka na nzela alo akei na ye mais souci na biso eza ke tomona poubelle boye te meme bourgmestre ye moko azobendanga matoi butu na moi ekale boza ozomona salite te eboni mais aosala tout azoveille ke salite na Selembao ezala te mais posa na biso eza makasi eza nini soki bakosoutenir bourgmestre na biso akomi na Selembao bapesi biso ben bapesi biso tratopele bapesi biso pele moko na bamoto bakomona lisusu Selembao bakomona lisusu salite boye te. C'est-à-dire eloko toza nango besoin matériel tosengi mokonzi na biso ya sika ya solo Daniel Bumba le gouverneur oyo tolobi Kinshasa ya sika tolingi sika tosengi na yo mokonzi maloba oyo ekomela na bureau même na ndako esiko ozalaka toyamba maloba oyo ke toza na posa to soutenir yo lobby etambola ke otiki histoire na ville ya Kinshasa toza na besoin ke o soutenir pe bourgmestre commune na Selembao nga coordonnateur na yo ya Selembao bopeto tosengi ke matériel so pesi matériel ekozala malamu matériel ngo tolingi ke odote commune moko na moko na ben na ye sala effort soki mo kokite même na présidence luka ba partenaire ba pesa yo ba ko soutenir to so commune moko ezu ben moko ezu tratopel moko na ba moto ata 5 6 na commune moko okomona sous salité te et tolingi sikoyo vraiment tozo veiller omona ke même na butu pona veiller bato ba bwaka biloko na terrasse bato musu baza conscientiser ba musu baza non conscientiser bazo sa makamu nanko mais ikambo tozomona lelo ezolekela biso po Selembao poubelle ko makaboite on dirait bato mususu bayoka bazo obwaka salité na Selembao po ba sali image ya Selembao mais bourgmestre Mathias c'est un bon travailleur c'est un homme du terrain oyo aza kola la pongite ko veiller likola Selembao po Selembao ekende liboso azo lutter contre kuluna contre insalubrité
azosala nyonso po ete image ya Selemba ezwa image ya sika même bozotala même na commune ndenge nini commune ezolata elamba ya sika musala azosala vraiment nga nazosenga kaka ke soutien epai ya bourgmestre na maloba oyo ngai coordonnateur ya Selemba nazosenga ke matériel soki matériel ezwami bourgmestre na nga kozala biso na terete ya kolala pongi mpo na koyeba ndeni musala esalama akoloba kaka kalebe na yoki boye okomona te musala ekomonana wana tosengi bakonzi même mokonzi ya gouverneur ville de Kinshasa soki okoki te nazo insister benga président de la république luka même fondation Maman Denise luka bato mosusu bapartenaire bakopesa makoki mpo bakomine ezala propre to biso posala biso ezaki yo posala histoire otika histoire na ville de Kinshasa wana ezalaki maloba oyo nazalaki nango. Merci beaucoup Papa Patrick, message vraiment à partager bandeko baza na sima awa kopesa biso tanto sur na bango bote papa bote maman journaliste bonani bon la bengami comme nanga monsieur Nzusi Mpembele nazo présenter na wenze lokola rédacteur personnel oyo azokama ba petit marché sur commune na Selemba titulaire ngane na telami awa papa robeta biso lisolo ya Selemba makambo zandeli ana Selemba parce que moni bino nyoso alelo hôtel mozaki déterminé pour na kolongola fuko betisa biso no bafu yubili mo bolana mama wenze bafu oyo pour na ngo mettre na niveau matangomba we mataki wana wana ko pesa message pas beaucoup mais c'est tout bon girant au 40 que bino batu. Bon merci maman journaliste message ezali ko pesa toujours pas mon cause mais là que ça la biso pasi toza pena ba outillage te omoni salongo esengaka kovakie bokoyi kokombola lelo botie salite wana metango ezolongwa te bozosala musala moko te musala ezomonana te musala esengaka bokomboli bosangisi balongoli musala esali nini emonani yango omoni biso tozosenga na président de la république oyo aza numéro 1 oyo azokamba ville ya Kinshasa mobila na gouverneur de la ville a soutenir biso na ba outillage po biso musala esalama po musala pe monana ekende liboso biso totiaka nzoto en jeu toyaka musala chaque jour mais eloko ezosala biso mpasi musala ezoprogresse te na nzela outillage nde tokomona te tokosala misala ekemonana eloko ezosala pe biso mpasi nini ngai naza représentant na bamarché nyonso mais oyo ezosala biso mpasi nini eza na bavoisin oyo bazoya kobwakela biso bapoubele bata commune na Bumbu chaque fois biso so tokombolisi wende megafone bozomona na maboko yango mpe esalaka mosala kutu bato bakoma kobenga mobilisateur mpona mobilisaka vraiment kini bopeto yango moni charge oyo ezalaka mingimingi ngai mpona mobilisaka 4 marché nyonso oyo eza bapetit marché oyo ya commune ya Selemba yango mo toza na elongo na monsieur le gouverneur bourgmestre na biso Mathias Womumu ye azotika biso te azo soutenir biso atana ba moyen mike oyo aza nango atiki te nazo féliciter pe fondation honorable Jean-Paul Bukuyi nzamba pambola ye na idée oyo apesi biso maboko na ba matériel oyo amemeli biso en tout cas nzamba pambola ye bato abonde tozoluka bazala pembeni na biso baya ko soutenir biso po commune na biso ekele liboso bopeto emonana pe si mama en tout cas toza na posa vraiment fulu oyo ekufa awa ntango ezosila awa temanga mono aza responsable charge wana eketikala yanga nga moko na kosensibilize bamama nyonso nakambaka nayebisika na kotiela bango poubele oyo po bato ya ngambu baya kobebisa image ya Selemba te soki oteli na ngamba Bumbu propriété eza mais ngamba Selemba propriété eza te mpona nini chaque butu bazoya kobwakela biso bendondisi basaki na basaki batongi lokola basaki lokola bakoli batietete lokola bakoli babomi na badepo ntango baya kotala na ngambo bakuti biso te bakomi koya kobimisa moko mais mikolo oyo nga na administrateur na nga Enoki Mampuya administrateur ya marché tozalaka biso mibale oyo tozolite contre salubrité ana butu ntango tozotelema awa mama journaliste bato bazowuta wana tozokangaka bango tozoketikaka na bango na commune tozokepresentaka bango pa bourgmestre yango omoni mpo tovite salite ezala na commune na biso sika bango balingi bopeto ezali biso mpe tolingi bopeto ezala motu moko tako obebisela moninga image ya commune epo baseka Selemba batombola Bumbu non toza frontière moko ntango bazomona propriété na ngambo fo bamona mpe na ngambo ya Selemba yango moi tozosenga boye moto nyonso azoya kobwaka poubele na prince tomona yo te conscience no esalaka tozobebisa nzela l'État oyo eza nzela moko eza ya visibilité bapaya na biso moko bakolo mboka nzela na biso yango oyo ntango tozotufe nzela boye tozobebisa mosala
ya mboka donc biso moko mpe toprendre conscience ke tozobebisa mboka na biso mopaya atako okowuta kuna ya alobake kombo na mboka na yo non biso moko bakolo mboka fo tobongisa mboka so tozobongisa te mopaya soki ye akolanda kaka comportement oyo biso toza nango ntango tobwaki awa ye mpe akobwaka awa so tobwaki awa ta kobwaka te mpo azobanga nanu ke bakolo mboka bango moko baza nanu na ordre sans ordre mosala ekekende malamu te mama journaliste yango ngai nasengi atake rédacteur personnel titulaire ya commune ya Selemba on a zokamba ba marché nyonso ba petit marché tout po to benga ba marché pirate responsable na bino yeyo kombo na ngai ezali Nzuzi Mpembele Doise contre administrateur na ngai Enoki Mampuya Kintadi yena administrateur na ngai oyo tozana ye so pe bokosenga ye parole aza pembeni pe akosoa na bino atake ye pe aza responsable du marché Selemba. Merci beaucoup. Mbote mama. Mbote. Kombo nani? Kombo na nga mama nto. Mama nto fo kitabwa kashine muke. Mama nto moni awa na baparo na boko boyo osali. Toye kosala salongo awa na Selemba Bosoto etondaki a makasi. Toyebi ke place Bosoto ezali malade. Typhoïde, malaria ezouta na Bosoto. Balobi santé ezali bokolongono nzoto na mobimba nango. Zinga place mutu avandi soki eza salite seke oza en bonne santé te. Même so lati ozo tambola mais zinga eza salite en tout cas oza en bonne santé te. Yango nde toye awa elongo na honorable na biso ya Selemba ona bourgmestre yango nde to se mobiliser biso ba mama ya Selemba otolongola Bosoto oyo ezali zinga awa po ezopesa solo makasi solo makasi solo wana nde yango tango tozo respirer yango tozwa ba maladie ebele de part et d'autre. Voilà, merci beaucoup maman. On passe mpanzi na nga mwa dete soka mbote mama mbote tomono pe awa oye pipo yoko sala salongo ka toye kosala salongo to accompagner makanisi ya bokonzi na biso papa Dikuyi oyo azali moko na biso mwana Selemba atali ke fulu oyo eza na commune na ye aza mokonzi a na Selemba oyo ye aza député provincial ya commune na biso amoni ke ye azofanda na commune oyo eza Bosoto do Bosoto ne lakisi neti ezolata ye yango esengi ke totelemi na ye etant que membre ya IDPS aza combattant nga mama combattante mwana ya IDPS yango totalisi vision ya chef de l'État ya Fati Beton to sala bopeto to bongisa Selemba oyo eza commune na biso Bosoto oyo eza neti etali biso bana Selemba moto za salite oyo ezali okola ville ya Selemba do bote ya Selemba eza wenze oyo donc mutu nyonso référence nezalaka wenza Selemba alors se wenza Selemba eza salite ezofinga nanu donc mokonzi na biso papa Dikuyi yango tolobi na commune na biso Selemba ezali ke bana ya commune na biso ya mabele tozala na bango po tosala bopeto na commune na biso bapaya bayebi commune na biso te. Merci beaucoup ndenge mama utukoloba donc marabu wana chance na mboka biso malema avec les autres pour s'appeler bateau to votaki temps pour ça musala mala. Merci beaucoup. Pour ma première partie vraiment beaucoup mais c'est vraiment une kanisa kolongo la foule mais le barabo salité eza bisika oso mumu na mutu na biso na salité donc on kando salité eza bisika oyo bandoki ba renyaka bisika oyo maboke ba foule eza bisika bando renie ba sa misala ba molimo ba mama wonje ko tikeza ba mwana difficulté kwa ni boso pezali mais to boso la propriété pour la commune oyo nesi commune Selemba ba bongisi ba to bazaka mitia mabe ya ko bebisa botika molimo ya ko bebisa wana ko bokisa matiti za banana 1500 ti ko mata 5000 francs ba to matiti ba le kala bango wana osali Bosoto na oteki wenze na yo kangisi biloko na yo otieba muta puso pese mongo ke otonisa ngo na makadam boza direction principale vraiment yebani 24 novembre donc soki bongo te balade azo ko tushi no to na pende kwaza pembeni mbote papa ozaki biba mbote oui kombo nani kombo na ngai Nathan Duki ozo refe makasi be point nazo répéter na okite makambo mususu na okite ozo mona Selemba na mona Selemba ite biso na masolo na bon en plus nga mona za coordonnateur du genre Selemba bopeto oui donc eloko le bela ezaka salite ndenge ezotunda le problème eza ke eza na bato bautaka na basalite na bandako nde bayaka kotia awa bamama ya bandako bafutaka bana 200 500 baopesa bango basalite na basaki
place ya kotia ezalaka te direction na bango bayaka kotia awa nde fulu ezotonda boye. Le problème grave ezozala nini toyaka kolongola mais oyo tolongolaka ezalaka moke par rapport à oyo bayaka kobwaka nde etondaka boye. yango nalingi nalase na profite mpe napesa message na nga na le nouveau gouverneur ya ville de Kinshasa Daniel Dumba ke moyen oyo baza na mposa ya kopesa mpona bopeto ya commune ya Kinshasa bazongisa yango kaka na commune comme ça bourgmestre akobanda koyamba ngo bourgmestre aza na donc dolobaka bopeto selemba bopeto eza na coordination na mobimba ntango bourgmestre abanda oyamba bamosolo wana akobanda kopesa yango directement na coordination ya selemba bopeto nde ekosalaka esunga basalte oyo nyonso ezala te mpe tokobakisa bourgmestre asomba moto toza na 2 moto oyo bourgmestre asomba toyaka kolongola mais eza insuffisant moto ezosimba te production ya matiti ezoya ebele na journée oyo tolongolaka eza moke message oyo nazali nango mpona kopesa yango wana mais bourgmestre na biso ya commune ya Selemba vraiment aosala mosala mpe aza malamu mpona biso nyonso oyo toza na Selemba aza malamu ayebi moko na kati ya ndako ya Selemba. Voilà, merci beaucoup vraiment message les a partagé donc évidemment mon réaliser là vraiment des bandeko ba longoli zaki vraiment ngomba fulu fulu zaki uma na ebite ba maman o ba te ka zinga kutuba ne côté kandeni parce que fulu oyo eza pena base ya typhoid oyo ezozwa pena bana Selemba parce que bandinzi wana nyonso baza na fulu wana bakenda directement biloko to somba na wendi oso poisson na oki miso poisson pe bientôt lambe nyonso wana vraiment epesa malade donc ba muninga oyo azui idéologie ko soutenir vraiment bato pona kolongola fulu oyo bourgmestre ya commune ya Selemba bakonza mboka bike bokotema boko vraiment bopesa ba matériel bande kosunga vraiment bande ko pona kosala kata salon chaque samedi pour éviter vraiment fulu eko masina niveau utaki wana nga bona uti koleka même 3 jours déjà passé donc na mona bena fulu ngala bi non mais fulu ekabuli bena mbumu na Selemba ko presque ko muke presque ko mi dimi presque nezalaka des bandes comme bandi moko donc comme bandi moko ba embouteillage vraiment ezaka makasi donc mingo lo bezate vraiment to soutenir kama mokonza mboka na biso Fati Beton pona musa ki to rosa pona mboka na biso puis ati biso d'aba bugu mais so baza vraiment mayele oyo ba olingate isasa ezana santé donc premièrement na sepeli vraiment la première étape au bourgmestre pour ya Selemba wasali pena pour kolongola bosoto oyo zo fa na commune Selemba biki bana commune Selemba vraiment ba kotika ete donc très cher ami internaute na sima caméra zaki bongona mon réalisateur babi réalisateur na biso mo gradi mabanza vraiment da sidi awa wana mo sous notre maman Francine Ndiembe mère ya Belgique apesa makasi na pisi la moto na bato nyonso vraiment ba soutenir ngai na ba conseil ba motivation ba tout ba s'abonner na chaîne na biso donc continue toujours pour s'abonner to partager vraiment ba émission to partager vraiment ma commentaire ça la kito makasi na pisi la moto na famille mialu terrain mialu chic mialu c'est pas mialu sans oublier notre cadet on dit mialu to sanate to s'abonner pour la chaîne biso mon réalisateur moi BSR ndenge bourgmestre vraiment okende et puis nabiki à la prochaine émission to okende sur ça découverte bisika oyo bosoto ezali ndenge to ngina commune c'est biso yaki to zo pena de lema fulu mele zaki malheureusement donc déjà bourgmestre yemoko akitisi le terrain pour la fulu bosoto ezaki to côté bosoto pesa malade bisika ça a été ezali bondo renyaka pona nga demanda ko bisa babona biso nyonso soki nzambe na zungu so pena na profiter to kokutana à la prochaine émission quand moi je vous dis bye. oye na société belé boyokana eza te tokóma na bafoye ndenge moko papa na mama dialogue eza te ekóma lobi mwana abimi faser akimi ndako mwana akomi na balabala mwana komolala na wenze mpo nini dialogue eza te na bafoye omoni lelo mindele basanganaki basali ero mbongo ekomi makasi mpo na dialogue nde esali dollar lelo ezala makasi dialogue nde esali lelo livre sterling ezala makasi yango moni dialogue eza nécessaire na vie na biso dans tout ça dialogue eza unitaire Tcha Congo dialogue tosaboni biso nyonso na Congo dialogue sérieux